likambo ya critique oyo ba chinois boloba ya solo soki bo kritikaki te bolobaki te mpona Karine Mokonzi na direct oyo asuka asalaki oyo ayambaki Mike la Duchesse Fredy Njonga na ndeko na biso moso ya mobali na malele boloba likambo ya critique oyo moni likambo moko boye benga ye moko Karine koma message boloba bino bashino bozakanisaka mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko ba chinois oyo bobengaka na ba chinois oyo bozana site bokanisaka bozakaka nombre wana ou bien comment ou bien bobakisi bana membre Karine Mokonzi alobaki baza au moins ba 50 et quelques. Donc ba maman autorité tout ça la baza moins de 50. Ba maman ya caisse blanche moins de 30. Batu ya 100% Karine Mokonzi ya Rose Bombo bazali moins de 50 ou plus de 50. Alors, bokanisi ba groupe wana nyos. Bo calculer baleki 1000. Non, baleki 1000 te. Alors, ba chinois siko bazalaka combien? Ba chinois baza déjà plus de 50 000. Aïe 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 aïe. Soko moni likambo esepelisi yo te komela Karine, benga Karine. Na ligne nini kaka na ba telefone oya chaka wana ezangaka te. Ya France na oya Belgique. Tolobi teke benga Karine Mokonzi na central. Batu baza wana bakoyamba yo 15 mamero 14. Non. Tolobi kaka na ligne ya Belgique na ya France. Donc, pour comprendre, des téléphones pamba. Moutako yambango, yemoko Karine. Soki pe botiki message, moutako tangango, yemoko Karine. Ngana zongi na ngali susu bisika wana. Tangu Karine Mokonzi na direct oya suka sali clip ya Beda Show. Ubia salaki émission nandeko na biso ayaki wana. Alors, bo critiquer tie. Bolobi loko moko te mabe. Bolobi teke loko moko Karine fwa bongisa. Na mitema na bino. Aïe aïe aïe, likambo na critique. Bandeko, nazolo bakaka direct yango te botale lango na chez Mokonzi. Chez Mike la Duchesse pezali. Oyo komona pinza Mike baye na voiture bakoti bake parquet batelemi libanda bazo solola mbala moko Karine bafilme ndako ne Karine pa bimi na balcon bazo solola sikoyo na distance ya 137 mètres. Karine na deuxième étage pour vous comprendre direct yango. Voisin à troisième étage à sali sieste. Voisin à premier étage à zobeta pemi. Bunda. Bolo bateke bo critiquer te ou bien bo commisité. Bon, ngana commission pongelo ko na linga yango wana. Me bino ba oyo soki moninga ayoki posa toilette mais ko critiquer Karine faut ça nini kokoma kokomela ye moko. Quelle bonne idée. C'est ça bonne idée. Mais vous avez combien? Bon, pas mal que la Duchesse, on a taliango.
bato wana bakokisi 1000 te batalaki alors wana baza pe bato Mike ba chinois pe baza na bango kuna mais to tchaka ba chinois c'est 999 wana batalaki Mike na minute onga na talaki to tia siko ba chinois oyo bamoni likambo moko wana fo ba critiquer to fo ba lobela Karine eza bien te alors bazaka 99 combien si bokomi combien si bobengi makambo yo elengi te en tout cas tous les bilengi men chez Karine Mokonzi la baronne ndenge nini papa Robo akoma na ye na 24 te ndenge nini papa Robo akoma na papa Zoba te tala ba papa Mayele bazo raté bazo toka na ba costume minene talanga papa Zoba elengi kembo na yawe na kendaki na labo babendanga makila bazo tunanga tongezo swanga nazo seka nzoka nazo kanisa kaka bilenge internet ya Shingo Konzi infirmière keloba mais mutango esengwawa nazo mona ba veni na ite mais soki na koti boy faut ça la passe yazo seka mais nazo ebeloko zo seka te akomi malade to ndengeni mais tango na monaki infirmière keloba na bengie na bise chez Mokonzi officiel kotaka kaka kuna atoyo kaka lingala te elengi aïe bandeko tozonga na critique na bokomela Karine Mokonzi na bwaka nano ndenge go fax abwakaka Angelique Kaninga na busoni komango mais komango zaka go ngana mesala kaka na Rose Bombo officiel liboma Mokonzi bawana mesana bango bandakala Angelique ninga ngai tu cheme mena Karine Mokonzi bandeko totika maseki moko oyo azolandanga ata bozana bino 10 personnes bobengana bokomana botonga te bokritike bete loba tuna moninga no kaka eske osalaki yango yo pe zongisaka kaka oui po soki yindi okowangana te olobangana lobaki oui na likambo mosusu soki pe yindi yo koloba ngana tunaki yo osalaki yango na likambo mosusu soko olambaki fufu nga pe nandimaki oui soko tunaki nga nakendaki classe ube mosala mais oyo nga nazotinda botuna avant bowangana soko yindi donc tango batuni yo osalaki yango elakisi omonaki eloko moko olobaki mpo na Karine na ndeko na yo na cousine na voisin na nani osepelaki te to ndenge nini ou bien omonaki eloko moko osepelaki te olobaki okomelaki Karine na message to obengaki ye bandeko soki nakoloba boye pamba te eza difficile donc soko mone likambo esalami pa Karine Mokonzi soki omoni yango bien te intilo critique na yo po yo moko pendant la journée ko banda tongo tie pourquoi makambo bato bazomona pa na yo soki babando critiquer ou bien kaka to tia na 10 minutes kaka oyo banda kotala Karine Mokonzi bisiko vandaki mutu pa vandaki na yo makambo salaki kaka na minute oyo yo za kotala Karine ya yo bakokosala ba reproche ebele tango mosusu kutu tango kaka yo zotala Karine basali yo pe reproche ozoko kobakisa mai na madesu te na madesu fo ezikaka est-ce que wana eza erreur te yo sali na ndako no bandeko toloba bien bato boni bazikisaka biloko te na ndako alors na minute wana yo zotala Karine yo po zikisi balobi yo kaka
ezali chez mokonzi officiel soki direct esili okoko bandela ngo otali susu me yo osali erreur ovandi wana ozikisi madesu me madesu oyo ozikisi mobali no akolia susu bien te bana bakolia madesu ezika alme yo ozoluka kaka obenga moninga oloba bon Karine alobaki tobengaka ye moko namoni deja barido mwindo wana fo alongola eske yo lingi kaka tia noir et blanc eza mabe te me wana eza gu na yo gu ya Karine turo yo eza noir davance eza noir te eza gris eza normal libanda ya ndako na ye na balcon soko oza na parking eza pe après couleur wana donc Karine mokonzi atie barido na ye avec harmonie ya ndako yo pe ntango olobi osali no mabe te me ozikisi madesu me sikoyo ozoluka obenga Karine oyebisa ye Karine abengi basololi na Mike la Duchesse à partir à balcon Karine akanaki ta solo à partir à balcon en plus Karine awumelite na poto en plus eza moi soko na gare du Nord bato bazosolola à partir à balcon Karine ayebite ke na quartier wana basololaka à partir à balcon bien sûr eza calme asalengo pe mbala moko voisin kutu nano yete mais yo so critiqué mais entre temps yo chaque jour soko zokende na battoir ko somba biloko métro okomisango ya yo ondirozo teya mais nzoka ozosolaka na telefone na nani pe lisusu na mwana kako otikaki na ndako to na camarade oyo aza na wagon mosusu abosani wagon mais pourquoi okenda wagon wana te mais yo wana ozosolola makasi likambo nini so ozosolola ozotuna lobo olandaki Karine olandaki ye omonaki na balcon te tika na yo koloba no te ekomi boye soko lobi o oza nani oyo zz alo sikoyo ndeko yo eboka bato ozoderange na makelele na kati ya metro ozotyaka te eza nango na ntina te ya kopasaka temps ya kolukaka bafoti ya Karine eza nango na ntina te ya kokorigiaka air nyonso parce que boleki ebele boleki ebele loba Karine atia 27 37 48 ligne ya telefone bato bayambaka bazongiselaka bino pe réponse na place ya Karine parce que aokoka te même alobi bosalaka ngo botindelaka ye moko aokoka te même aza na motema moko alingi bongo akokoka te bato bakokosala kaka bongo bato baza na bagroupe balobelaka Karine bato baza na basite balobelaka Karine bana membre bamama autorité bacaisse blanche ba 100% rouge bombo babangeline kabninga bato wana oui bango bakoki kobenga Karine ye moko bakoki kokomela Karine batika message po baza na bagroupe wana mais mutu normal ndenge namonaka misusu Karine nga nabengaka te nabengi lelo mbala moko oye kokorige Karine nga nabengaka mingi te mais na ye lelo oye kokorige non po na Karine kaka te po na yo moko corriger parce que biso nyonso chaque jour toza na biloko tosalaka bato soki bamoni bakokorige yo pe obimi na 3/10 alors 3/10 eza bien te Karine mokonzi la baronne yabimaka toujours na 8/10 9/10 8/10 9/10 ntango bino bomonaka zwi te asali mabe wana ntango abimaka na 7/10 donc Karine atikala kokoma na 6/10 te ngai papa robo munazolo ngai nalandaki banda kala pe atikala kokoma na 6/10 te mais bino oui bokomaka na ba 2/10 bamisusu kutu 0 bazwi 0 yango mpe batie matoi ya Vegas 0 yango basali yango rondre lokola mutu ya Frida Vegas nga papa robo nasukisi na ngai awa
botikala malamu. Bon, nga boko critiquer. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.